Bonjour, c'est moi votre sœur Isabelle. Je suis revenue vers vous pour partager un peu avec vous. Papa Lumière Kambulu, Nzamba Lola, apambola lisusu, pona opportunité oyo pesaka biso ya kozwa lisusu temps ya kotanga Bible pona ko comprendre de plus. Olobi concernant Galates 6:6. Est-ce que bomengo nini ou bien nini oyo biso tokoki ko partager na basali na Nzambe? Bon, oyo tokoki ko partager na basali na Nzambe, Papa Lumière, eza kaka mbongo te. Eza kaka bien matériel te. Tozali pe na bien physique, spirituel. Omoni Papa Lumière, ceux qui te lobeli na bien spirituel. Donc, tokotanga, c'est mieux totanga pour tozala pinza na kati ya thème bien. Ceux qui na ngana kotanga ndambo mais na kopesa ba verset biblique oyo kosala biso ke biso tokoyoka tozwa pe opportunité ya kotanga na ndako. Papa, question oyo réponse eza nango kaka na Bible. Réponse ezali na Corinthiens, réponse ezali na Matthieu. Na Matthieu na kobanda ezali na livre ya Matthieu chapitre 10 verset 10. Verset 10 c'est le Bible. Ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais tango ya des fois toyo kaka boye biso idée na biso zali kaka bien matériel. Mais elobeli kaka bien matériel te. Elobeli pe bien spirituel. Na sens nini elobeli pe bien spirituel. Biso tokoki kopambola kape basali na Nzambe spirituellement. Kobondela pona bango. Po mosala basalaka esengaka soutien. Esengaka bazala béni. Soko topambolaka bango na spiritualité nde na ndako loba kobondela pona bango. Na kopesa exemple moko. Ezali na mwasi moko na Bible oyo abandaki komona prophète koleka tout le temps. Mi azalaki na ndako ya monene. Asololaki na mobali na ye. Alobi me orieke ayaka lekaka. Pona nini te tobongisa chambre. Orieke alekaka alala azwi repos simango a continuer nzela na ye. Ezalaki bénédiction mobimba. Oyo mama wana asalaki na mosali na Nzambe. Apesaki mbongo te. Apesaki mituka te. Apesaki esika ya kolala. Esika ya mwa repos. Soki tolandi bien, couple wana epambolamaki. Parce que bango bato ya liboso bapambolaki mosali na Nzambe. Bakabelaki mbongo te. Bapesaki esika ya kolala. Bapambolamaki. Et bango pe bapambolaki. Donc, ce qui est dans le physique, bango mosala basalaka ezali sacrifice. Dès que tu kotanga na livre na ya Matthieu, okomona ta mususu balongwe na mboka na bango, bake na mboka mususu sans bagage. Mais kasi place bango baye kopambola biso pe to kopambola bango na kolamba na tike wana nazolobela physique. Tokopambola bango susu ndenge nini? Tamu sebi ke pasteur ou bien motei akoya koteya. Oreki ya ava banda koteya bando bongisa bakiti, ngana bando bongisa bakiti. Ezali déjà na pambolier. Esika ya vandi abuki mabolonga bandi ko bondela Nzambe, ngana bandi ko adore Nzambe. Esika ya komi afandi oria sala protocole, ngana bando sala protocole. Ezali le pamboli mobimba. Ezali déjà ndambu na ngai ya bien na ngai naza kokabula na mosali na Nzambe.
makasi oyo nzambe apesi biso boyebi oyo nzambe apesi biso ezali bomengo na biso. Eza bomengo na biso. Soki nakopesa exemple ya mokie tozonga na lisolo ya Moïse. Moïse banda ko travailler tellement trop. Bible elobi abakomaki kolemba. Banda ko wumela maboko ya kotombwama. Mais nzambe asalaki grâce na nzela na papa bokilo na ye Jétro. Jétro ayaki kopambola Moïse na conseil. Conseil aussi, c'est une bénédiction. Conseil aussi, c'est partie de notre bien qu'on peut aussi partager avec les serviteurs de Dieu. Alors, bien, au lieu de travailler avec Yomoko, pona na groupe wana, bimisa mutu moko parmi ba groupe. Pour ba travailler na yo elongo, au lieu de travailler avec Yomoko. Et ça là qui déjà, ndambu ya bien, ya Jétron, kokabolana Moïse. Donc, totanga na 1 Corinthiens, na chapitre 9, tokoki kobanda na verset 4, tokitati na 13. Vraiment, tu comprendre ebele. Tu comprendre vraiment ebele. Donc, tango Galati 6 elobi ke tokabola bomengo na biso na baye oyo bazoko ya kopambola biso na mateya eza kaka matérialité. Ezali spirituel, ezali physique, ezali pe matériel. Donc, nzambe alola apambola biso lisusu, apambola programme ya réflexion oyo ezo pesa biso vraiment boye ebele na vie spirituelle, na vie sociale. Nzambe vraiment apambola yo papa lumière, apambola ba abonné na biso nyonso. Nzamba pambola yo poza tala biso nano s'abonner te. O s'abonner to zala elongo parce que nayebi ke bino bozo tala ba sage bazana. Ba papa sage baza ebele. Ba maman intelligente baza ebele. Boya ba maman, ba papa venez. Nayebi ke bozali na ba en plus ya kobakisa. Biso tolingi koyekola na vie sociale, na vie spirituelle. Nayebi ke bino bwana nyonso. Boya. Nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima. Voilà. Et abino ndeko yeyo aye lisusu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolipe molakisi. Mwana oyo azali mosali pe molobi na Yawe Nzambe. Yeyo. Lumière Kambulu. Merci. Un bon dia a todos. Mokolo malamu na biso banso. Merci na ba abonné na biso nyonso. Ndeko oyo na nous abonné te, bo s'abonner massivement ekosala kitoko. Voilà. Nazo pe sou merci mingi na bandeko nyonso oyo batindaka ba video na bango pona koyeba ko soutenir œuvre oyo. Sino te nzambe na lola amona bino. Lokola mon mesano tolobaki ke tokozonga lelo oyo ezali 7e jour ya CG oyo topesaki par rapport makomi oyo ezali na Galati 6 verset 6. Yango toye susu ko partager kama boyebi na biso. Mais na nyonso tolobaka ke Bible ezoloba na biso ke to salaka nyonso en partie, to développaka en partie, to partageaka en partie, tout salaka eza en partie. Merci. Tokozwa les mêmes
verset yango tokotanga yango susu avant to évoluer na idée na biso to na pensée ya Biblia. Galates 6 verset 6. Moto oyo azali koyekola mateya ya sango malamu, virgule, akabela molakisi ndambo ya biloko na ye nyonso. Voilà. Awa na Bible yange babike balakisi oyo balakisaka bino esenge na bino bofuta bango. Na lingala lobiki bo pesa bango ndambo ya biloko na bino nyonso. Ndenge balobi kuna. Matthieu 10 verset 8 elobi na biso boye. Point. Bozwi biloko ya ofele, bo pesa pe ya ofele. C'est-à-dire que batei bino évangile ofele, bo pesa pe ofele. Siko na Galati 6 elobi ke bo pesa na molakisi na bino ndamba biloko na bino nyonso. Kuna na Matthieu 10 verset 8 elobi ki ozo ofele pesa ofele. Galates 6 verset 6 elobi ke molakisi na yo opesa ndamba biloko na yo nyonso. Ozo futa ye, to ozo futa ye. Par rapport à verset oyo, c'est le pensée na yo. Auto compréhension na yo. To balakisa yo o comprendre ngo ndenge ni. Singa ya la kisingai ale ngana pese ndama bien na ngani oso quelque part na futie. Soko olandi na makanisi oyo komami na Matthieu 10 verset 8 que ozo ofele bo pesa pe ofele nzoke eza bongo te. Yango ndalobaki eloko ezo boma pe biso na mwa lelo oyo eza interprétation. Soko interprétation eza mabe. Yeba okomima batu pe na explication ya mabe. Yango zo mona bandeko ebele baloba mingi te ba contradiction ezali na kati ya Bible. Pona ni ba utiliser mingi ba terme wana c'est la compréhension na ngata cause appelle erreur. C'est la compréhension na ngeuta ka par rapport à va expliquer yango bien te to asosoli yango bien te. Peut-être obeza biso ne mtozo comprendre na lolenge ne soto zo comprendre. Mais na we onga nazo comprendre eza na contradiction te ezalaka na makomi. Nyonso eza na nouveau na ancienne alliance ezalaka emona na kapolele na nouveau alliance. Alors siko l'air balobi ke ozui ya ofele na Matthieu 10 verset 8 pesa pe ya ofele. C'est-à-dire yo sala kaka mosala oyo balakisi yo. Na sima nango kolinga kozela vraiment te pana monsieur comment okomi ozolakisa maloba na Nzambe pa na batu mais tendance na yo fona zwila ngwelo. Tendance na yo fona zwila ngombongo. Eloko wazongi na originalité à penser ya Galates 6 verset 6 eza pena kaka bomengo te to mbongo nano te e yango eza na première ligne te okosunga ye pe na ozo partager na ye pe ba don onza ba pesa yo comme na prière akokoma wiki akokoma na bulembu akokoma na batentation, akokwea na mabunga, akokwea na masumo lolenge kani, prière na yo, esipote pe. Molakisi na yo pe aza motu. Molakisi na yo pe aza motu. C'est-à-dire, aza na ba faiblesse. Tokozosiko Marc 12, 30 à 31. Oka komona ke ezotambola na elongi ya réponse ya Galates 6 verset 6. Totangi yango Marc 12 verset 30 à 31. Linga nkolo nzambe na yo na motema moko. Na bomoi na yo mobimba. Na mayele nyonso pe na makasi nyonso.
Pe mibeko ya mibale yango oyo. Linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko. Mibeko mosusu eleki oyo mibale ezali te. Awa siko te komona ke tobandi kolie siko bilo mibale. Tobandi mona deja ke non, soko deja olingaka, soko yo mo deja omilingaka, ababipe linga moninga no ndenge omilingaka. C'est-à-dire que tellement ngape na lingi ye lokola nga. Que soko aza na mbeba nga fona soutenir ye. Soko aza na maladi nga fona soutenir ye. Soko aza na piaka nga fona soutenir ye. Soki kabandi ko perdre nzela bosolo nga fona soutenir. C'est-à-dire comme ko liye sikoyo Galates 6 verset 6 na boyebi. Boyebi na yo c'est très important pe na bomoi na ye. Mais biso beaucoup na biso na ba etonga na biso na ba kintoadi na biso na ba lisanga na biso totala ke loko ali boso to chaka liboso na verset wana par rapport expérience nga na sali to par rapport ba analyse nga na sali na ba église o ya biso mangala beaucoup. Pardon, Galates 6 verset 6 pana ba mwe baza mingi bomengo mbongo. Na ba Nigeria beto mona ka apesi nga motuka, apesi nga ndaku, apesi yango vraiment ezaki clé te. Clé d'abord yango to zongo na Marc 12 30 à 31. Alors tout le monde a déjà omi pesi mobima na nzambe na comme là ozo mpesa na nzambe na ba force tout, c'est-à-dire ko sala la nzambe na boyebi na yo, na makasi na yo, na mbongo na yo, na pensée na yo. Na nyonso na yo ezo contribuer siko na kati ya etonga siko na kati na kosenga na batei boza la pena lokoso mbongo te surtout bato basimbaka mingi Galates 6 verset 6 botala mbongo te mais bopesa bomoi ya seko pana bato bopesa evre wana nzava pesi bino boli yango pa na baninga yango na bolamo za nango to na ba bien yo za nango zo mona pa kete funa chape maboko na batei funa chape maboko na basala na nzambe ngai moko na loba na bino ngai moko na sala ngo ngai moko na sala kango pona na comprenda Galates 6 verset 6 na comprenda pe Marc 12 30 à 31 alors na sala kango pona na tangi yango te na banda deja ko sala ngo na kolo kuna banda ko sala na ngango na kozanga koyeba mena na sasa bien mais après ya kokola ya tango to yo comprendre na nzambe ko mpana pe oh eza pe ba clé oyo ke na vie na yo okobanda ko progresser bien mais soko salela ona ndenge ya propre soko interpréter yango mabe eza pe na risque ya kobebisa génération. Soki ozo oyebite makomi wana to yebi ko interpréter makomi wana te papa tika mon frère tika ozo mona ngai na bible na ba mel fatu na monopole ma ele nyonso te monopole ya makomi so bible te ngai soko eloko wana nazo ko sosola yango te na senga kalisungi yango nazo loba meni foki awawa to yekwisaka pe awa to yekola ngape nasalaka ba recherche ti sikoyo nayekolaka pe ti sikoyo natangaka pe ti sikoyo natunaka pe ti sikoyo obesi slogan moko nalobaka many fois ke koyebana eza koyeba te koyebana eza koyeba te kotala eza komona te bon kotanga eza kososola te tika nzambe na lola afongola biso susu boyebi afongola susu ba compréhension pe atindela biso ba oyo bakoyila biso bosolo ya bosolo pe avec explication ya malamu nzambe na lola azala na bino wana na 2 jours wawa tokaso na CG mosusu ekosala biso kitoko.